Coucou, coucou la famille, coucou. Voilà. Ah, vous allez essayer sous les baobabs. Na cadre moko agréable. Voilà, atmosphère moko kitoko makasi. Voilà, moye bimi ba sorry bande konanga. Voilà, moko poiti, moko po café, pourquoi pas maébélé et ça la tacos. Toujours de l'eau, l'eau c'est la vie. Maïkitsara motema, maman, mais la ma pio, yaka koyoka ba conseil, ya maman la danoise. Na thème na biso kaka kofi. Lelo tozo lobela, lobi to lobela ki na ya kopia bino bambote na bosanité, na saka très poli. Lobi to lobela ki kofi concernant bino bomona ki makaba sindi, lelo to lobeli kofi na fali. Lobi tokoya kofi na maniqué. Voilà. Donc tous en haut, moi parti et ça la biso bien makasi. Voilà bande konangai bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko na kati ya bambota na bino bande konamsa catholique. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino. En tout cas, bande konabiso ya témoin de Jéhovah, tous en abino ensemble. Kimia na mabota na bino, bande konabiso abima, yaya na sosenga bino kaka bo like ba émission s'il vous plaît. En tout cas, Rwanda bande sosenga bino pardon dodo kolo bo like ba émission. Tant bozo tala, botali 1000, bo like ata 500. Et que ça la très bien pour la chaîne na biso et ça la toujours en forme. Je suis là toujours pour nakoya ko partager na bino. Merci na ba remarque na bino, merci na ba commentaire na bino positif ou négatif eza bongo. Nazali na vandeli mayele te, naza nzambe te pona oyo nga na lobi ezali na tie point te. Na tia ka point virgule, na tie virgule, yo pe ya ko bak sa phrase na yo ya sagesse. Voilà. Ko finga pesa nango bienvenue parce que na ko pekisa bino te na ba ke bo finga te. Eza éducation ya moto na moto. Ce que vous éducation que yo pour se sentir à l'aise, il faut finga. En tout cas finga na yo, eza problème moté ozana yo bienvenue mais ko bossa nande ko like émission te nde ko salanga kitoko makasi malgré fingi malgré mais like émission pour na prochainement okoya kaka. Voilà. Donc bande konanga itozo solo la likabota lisikoyo Kofi Olomide alekaki binomo boyebi na makambi nia lobaki pendant 2 heures de temps et ça na ba point ebele o to ça ko épingler malembe avant to atame sujet mususu oyo kanenge ya kana kacha communauté lelo nazui parti oyo Kofi alobe na fali Kofi na fali et ça lokola batuna qui est question pour na nini oninga ka fali te Kofi a répondaki et puis question mususu ça suka na kacha fali. Pourquoi ozoko accepter te que fali azala proche ya mwana nae bande konanga tokolanda yango nyoso mibale tokolobela yango lelo parce que na kati wana nyonso ezana kombo ya fali na kati. Voilà bande konanga Kofi azala ba musicien ebele oyo a forma azape na ba danseuse ebele oyo yepe a forma bande konanga. En tout cas soki azali grand musicien parmi ya bato oyo bazalaki penza na période na bango pe ezaneti na période ya lelo tenga penga lelo so boyebi otuni ngai Dieu me voit na pesa bino kombo ya musicien moko ya fali na yebi te na yebi ka nelongi surtout na kanga moko oyo na sepela ne ka seksaka nga za mo munene boye na mona forme na ifo ke na bureau mais aneta sala pena na bureau bia za la docteur mais le quoi ninga pona musique na mona ngoneti esimbaka ete mais azawana fali alingaka e mingi boye bia za mo munene boye na bango nyonso mais na yebi pe kombo na ete donc na yebi kombo ya musicien fali ata moko te mais aza mwana nga na lingaka misiki na ye na yoka kango mais na yebi kombo ba musicien na ete. Voilà. Donc, ce qui toke pas faire, nakoki moko boye en tout cas Guy ndeko na ye Guy na yebaki
on a talaka leki na epe à son âme moko boazaka pe mukuse mu munene boye yepe kombo ekiminga yepe neti na ebaki mais soto qu'est-ce que to taille pas Kofi to koyeba ba musicien belé to yebaki ba Suzuki ba Babia ba Yemoko ba Ferregola ba Fali Poupa ba ceux qui tokei kota ba danseuse ba Mireille ba ceux qui ba Issé Milae ba Bibisia ceux qui kota ba Wera to yebaki quand même ba musicien côté pe ba Wera JB to yebaki mais musique ezoya mikolo yo bazo bomba ba musicien bazo valoriser bango te bazo lakisa bango te ndenge Kofi yaki nango même toke papa wemba to ebaki ba musicien na ye ba emene ya ba etchechera kaka mino mo boyebi donc ba to ebele sikoyo Kofi en tout cas côté wana abane ko valoriser attention pesa bango mbongo te mais tant que vous bimisa dans la scène, a opesa bino succès et ba fan bazo yeba yo à partir ya wana soko za mayelo ke sala ligablo na yo nenge fali akendeki okozwa succès pona to yeba ki déjà pembe nya Kofi balati ndenge moko bazo yemba mwana mobali wa kitoko yo donc déjà à valoriser ce qui pas minimiser qui est ata tozo mona zo kipete alo ayemba te azo bimisa ye a même na football sur oko beta kitoko mais sur ozaka réserve ozaka na ban yo zelaka muta bukan muta kweya to yebo pe nokite tem so to tika la koyebo te malgré ba ndo futa na bango yo zo zo pe mbongo mais o ya zo wana sur le terrain azo tia ba bi déjà ba bi na donc et compter déjà ba ko futa bino mbongo mais o ya be atie ba bi ebele a reçoit peu plus o yo pe aza gardien asaki tout que babie kotate akozwa pe mais yo za gardien o ya réserve ozwe le côté ozoka salaire normal alors Kofi a valorisé quand même ses musiciens oyo to na époque wana siko ekomi moi pasi tant so ba tebele pe ba changer pour na siko pe na ba musicien Kofi nga pe na yebi bangote ba danseuse pe na yebi bangote à part Cindy les cœurs pour na nini na communauté na biso mabe ebota maka donc bolamu ezokitaka nango kaka ezokitaka nango mabe ezokola ngai mona zo mituna tokosuka na babe oyo wapi un jour RDC ko bunga batu nyonso ba mibomani ba mikatani machette ba oyo baza batanga ba classe ba cheli baninga ba poison ba oyo baza ba bulu yeke ba bomi batu na machette Congo pe esili pona nini ma bendenge ezo mata niveau ezo kamisa ngai donc ba bonne mœurs eza lisusu te bana ba impoli to respect na mukolo ezate o mona journaliste mobo ya mwana mukeboye abandi ko finga Kofi tata mukolo oliolo bana yeka ke tala papa nzelo zo tambola eza bien te yo Kofi yo boye non donc makambo tout ezo baby sa communauté alors Fali Poupa a outé pa ya Kofi aza esclave na été a kozala esclave na été tozomo nango même na bato église tozana problème pe ya nani oyo ya voici l'homme a outé ki pa mukuna mais tant asali amoni qu'est-ce qu'on a koki fona tambola ngamoko eza lokola mwana isde tozala kawana même nde tokena na ba misala mindele okomi pe kuna boye osali obi osala na restaurant moko boye même ya ba congolais olambi jour pour la muki olobi nga pe na fongoli ya ngai mayelo ozwaki kuna obandi pe kolamba kuna ba plan na yo mais ezate otango okoma na restaurant na yo obandi koyiba ba client place outaki bokende kuna te mama na chaka masuba na biloko na ye azala ka motema mabe abandi kofuta biso malamu te yo fungola ya yo batu bando ya pe ba otuna nini mama na danoza kenda wapi mama na pesa na mutema wala ndenge ngai yango na mona ke pa bandeko na biso ba rap ye pa fungoli shop na ye pembeni wana okay anga nalinga mala danoza aye pe pananga alobia na molongo kuna aye pa sombi pa na yo parce que asepela ki na yo ou bien pesa moko shop mozo ko la kokanga suki ozokanga yebi kotonga bila motonga kapande ko mwase bongo mo tango ko yo lobi ngani ngaka kokangisa suki na ngai pa mama la danoise te mikolo azawa te afungoli si pe shop na ye côté boye
ba client na ba kolanda yo ou bien ba koluko na publicité o kopesa ah donc il faut on est déloyal loyal bo ça na ngo kitoko oui 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 nazoya nyo surtout pour na nini promotion na bino et qui est très bien bandeko na ngai bandeko pardon s'il vous plaît nazoya bo pesa nga 1 minute voilà fona poussa na bo na lati kilote hein boloba mi pende oh là 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 voilà la famille Bolimbisi Makasi. Voilà, voilà Bolimbisi. Bon, c'est là, ok. Je vais me couvrir, hein. Voilà. Ok. Donc, bande konangai, tu bande ko solo la bongo. Ezandengwana. Bino pe ba patron. Faut vous aller bien à bateau bozo engagé. Ezate ke musala moko neti. Batu ba yepa na mnou ba osala ba komi loko baza ba. Même écoute ba médecin. Bah comme appelle mon afongoli cabinet na privé. Ozo comprendre. Basala kango même na ba poto awa Hollandi si pena ba papier na o fongoli pe cabinet na privé. On comprend. Même ba pharmacien ngana zana mdeko nga propre. Asaki asa pharmacienne na Canada bandi kwanga le pese ba bote belé na précisément na Montréal. Azana pharmacie abande ko sale pa mutu. Mutu wana yembo ka zaki na deux pharmacies. Alinga teka moko. Yalo bien ngana somba nanga. Ya sombi a commis copropriétaire à pharmacie wana on papa wana ya mondele ake ko sala yaye oyo azaki atikali nango moko azo sa bakisi na azo teka bakisi na ye tu vous voyez donc eza progression mais ma besi ko eza na biso na kati ya communauté yo ningi soki mutu asala apa na yo obandi na ko benga ye na terme ya mabe mwana musala oyo azo kota mbongo olingo humilier ye soka yebi soki papa na koli na pesi moi na tie moi pause na kena komeka ya ngai soki esimbi na ke mais soki te na oya mais soza na besoin na ngana ko tia mungongo boyo na koya bongo ezalaka te bakabonaka mabe donc olingi ka mutati kala ka mwana musala ti éternellement en tout cas koto na penza kofi soko za na motema wana longola yango pona eza mabe makasi mais côté ya ko lakisa ba musicien ko pesa bango lupemba papa bravo o salaki yango po soko salaki yango te tonga to baba Suzuki wana te to linga to baba falite en tout cas oza vraiment na école wana eza bien bino pe bana o bolongwe wana boye bake bozala pe reconnaissant envers ba papa na bino moi dimi na yo eza ngati moi Kofi moi parfait moi eloko bien o pesi pe papa na yo kolanda motema mabe na ete yo ko kipe ete yo zalaka reconnaissant yo ka Kofia lobi boy parce que na boye na media to yo ka na sote place Kofia zo finga fali to yo ka pete place fali zo finga Kofi mais to ka kaka boy o abwa ki jeto o asali boye kaka biso basongi aza mutu akoyi ko tonga pe eza normal ndenge kutu biso moto tonga bana na biso au moins biso tozali nga la camarade na ngai na pese ba gros bisous au moins yepe to tonga bana biso bano ya mikolo pe tala mwana oyo tala tozo seka na biso pe ba mama yo kasi pe bana biso so pe ba yoki biso ba osepe baba ba mama ndeni ba otonga bana bango to tonga bango na ndenga mabete mais tozo seka na makamuso o basala kana ndaku o bazo sala boy au moins tozo seka na biso vous comprenez. Mais mutu moka motema mabe akoyi koyoka ngo ake kofunda pa mwana eza kaka tozo boma na biso bandeko na ngai parce que nayebi te nayebi motema Kofi te tango mosusu Kofi ozala motema moko lingi bana bato yo bibisi pa na yo ba mata te wana so ozala motema na papa longola parce que yo koko kanga lipamboli ya mutu te okoyi kokanga étoile ya mutu te kokanisa te ndeko na ngai mutu oza na restaurant ndeko mwasi ateka kepana na restaurant akotikalaka koteka te
un jour à kofongola ya yepe bandi mu bande konanga soki osale pa na bango ozoteka mukomso mona bafungoleli yo ba pesi lo kwa crédit bafungole be magasin côté na yo wana bandi pe koteka obandi kozongisa pe mbongo kuna donc baza yango zo bazo évoluer biso komona ka bandi ba magasin ekanga pourquoi parce que soko bimisa ki batu mutu muso pa ke kofungola kuna tango yo lingo kwe ako soutenir yo ako koma wa ko tikolo ba marchandise abi ya zo ba maputo zo biloko teka yo zo ka bénéfice parce que yo mikolo wana ozana capital ya makasité ya ko somba en gros ya somba ye atie na magasin na yo teki au 8% ozongiseli mwana o yo formaki mais biso na ba congolais bongo te obana yo kristo likunya o boye akena lupemba na ngai asalinga boye ayibinga makolo batere moko to bimisaka ya mabe na mabe moja yibo makolo na ndenge chance eza ya yo yango no moni ba ko poser question et pas Kofi Fally asala yo nini to yo kaye moko Kofi ayebisa biso eloko ni Fally asala ye to yo kapana ye moko voilà donc ba de konanga tozonga suna émission et katanaki to sala coller siko tozo yo ka Kofi ye moko tondi makape makambande kuna biso bazoloba ezate toza wana te toya ka koloba soki Kofi alobi boye biso to lobi non Kofi akosi Kofi alobi vérité te to savourer dans nos beauté ya mama si la dame légitime de Kofi Olomide yo ka beauté mwana mutazo kola desko azoko ma beauté na beauté lenge zaka kitoko ozoya zokola beauté ezobima yo zaka beauté mwana mukokoma lelo mogugu meta muninga bo mwana na ye oboyi me linga etala mukimukolo te yaya kitoko aboyi akoma alongwa boyi sko akoma suna ata bilo moko pardon ata kuteza na ngoso ba bochaka so bilo nini wana. Voilà. Donc, bande on a beau dans la bouquet bignonso, toyo kasikoyo vraiment et nani Kofi, voilà, toyo kaye alobe la biso vérité. Oh après pona nini alingaka Fally te et loko est-ce que alingaka yo bien alingaka ete to landa on a bouquet bignonso. Voilà. Il n'est pas trop la kiris. Pourquoi au CPLAK, comme si au CPLAK a succès à Fally pour battre? Parce que aux amours, il faut vendre le bâti. Oui, na bota moi, na moko pour moi, na moka bima. Fally pour pas. Comme si moi, mon thème, mais ça m'a tout da Fally. Papi, nous autres, c'est plein d'amour. Et comme il a aussi la caté, nous avons fait combien? On sort tous les jours à faire les postes. Tu as un système, on doit la plaper à Joe. Tu vois, moi, système là, quand il y a le bagage, on va graver ça. Nga Nazafiel, le seul monde où il y a bien un patron, où il faut qu'il salaire pendant des années, c'est moi. Comment nous avons la fierté? Comment nous avons la fierté? On a la succès à Pouter Ganao. On a la succès à Pouter Ganao. Ça m'a dit qu'on était à Dubaï. Le dimanche, on est à Paris. On a été qui fait un contrat à Dubaï. On a 68 ans. Alors, on a la succès là-dedans. Makase na nae mata ekitate mata ongo afutaka ta boya ba contenir aux ana ibete ongo na boya pour kapo na bakashe na ibete bisali ko koleka boya au commandé so sont venus faire pas missionner ça c'est banal hein, comme tu au sommet pas on a fait bilamba c'est rien hein boss volume bisanga mais j'ai dit mais ça a un succès dans moi peut-être et puis tabu baya karaka la tête d'après yo M6. Moi j'aime beaucoup t'appeler M6. Merci. Baya na poissé wana Kofi. Qui fait rêver. Mingi baya ba vanda na libanga moyo al bossa porte nga ba vanda ba jour ya le loi lobby ba so boire ça ba wana ba didinti ko ba petit na ma porte. Il faut pas oublier ça. Ngaza na programme tout est. Je suis fier tant na mona ka bani mais tant yo petit zo manquer vie à salaire rien. Ou à salaire bien. C'est pas bon. Bon le bel rappel bango. Bon, le bel rappel bango. Et c'est bien fait. Et puis, il faut tout nager. Sauf que Kofi Mobozo Seka.
ngam d'ailleurs aller mo ozo sexe ba tunanga ne ba généraux ba sala ka télé même ka lobby tout ça mais biso ba ole to télé même président Zolé ka président Fati tout ça biso ba homosexuel c'est ici ah roi de la forêt les légendes de Kofi il est monté au sexe mais bah le temps va faire quoi on a vraiment Bobby la nina loba bon pas la toilette la zone rapport quelle question je sais pas donc boutique à cause là on dit le bang à artiste musus boza la bino moi on va faire bino combien il y a un monde super pour faire bino pendant un an bon et puis ma campagne ici bandé toi 400 500 passer le total non va pas 12 pas bon il y a un bon voilà aux ala déjà na fali na kati la tête pourquoi aux les souffrir te wana komi nango question bozoba bande konanga question on a le bango za bozoba na ndeni Kofi a répondu qu'on kito au makasi meza si je n'ai pas liloté yo zaki na fali pendant ozo ki faire na fali ba yemba mungongo mote fali aza fali faire aza faire tant bazaki pas fali bazaki ba liberté bazaki bango nyonso ba travailleur donc Kofi a répondu qu'on kito au makasi on les a ba question polémique et puis ba question moko eza na sens te eza bête mais question o penza o biso to analyser boyoki ke Kofi alobi ke yazala na problème mona falite biloko ebele zo bimaka binemi oyo ba jalousie oyo to boite na kati ya motema ne to koko panza ngote eza na ngo normal azana ye pe na moi jalousie na ye même yo moko pe ko zala nango même ngape na ko zala nango même moi no ngam na bimisi ana sous baoba abande ko benga ngai mama si je na koma ngonde nini likambo na koma ngonde nini lelo komi ko mot ko tala ma komi soki ndenge nini na ko sepela men na ko bomba to ko tumso na lobaka vraiment ngam na bimisa ki en tout cas lelo etala ninga komi surtout soka zo boa kangate so tazo boa kangai mama la danoise pe mama so na komi boye eza pona mama la danoise wana ozala pe nesengo mais so kazo boa kangate akomi ko bangana pelanga moko to wana to pesi mbote e pa mama so mama siandoki ya pela ye moko mais yo peli yo moko te ya ngana zaki moi pétrole pa na yo nazaki moi alimeti donc ko boa kangate et ça nga moi passe vous comprenez ndenge mo pe na Kofi so zo mona mo ba dédicace ezo ya pe ba nzembo afali abwa ki pe Kofi abwa ki pe papa na ye et ko ça la pe bien mais reconnaissance ezala kate donc ata nzembo mo kote banda abwa ki ata Kofi atako to azandoki yango asala ki oni so tatali ki mama na tata na mais oleka ki kuna pona ondima ba lia bango wana ka exemple ata dédicace mon côté bande konanga ekosala yepeka pasi ozomona mais ye lobi ke ya sala le côté pona ekuta ozomona neti ke fali nde mutu amankaka ye parce que tango bino bofinga kaye ba journaliste banani boy pona ya zo kansaka ke bino nde bopesa ka mbongo ya futaka bino ba mbongo pona bino bofinga ye mais au contraire fali pas futaka te pona ngape naza capable ngamo pe na banda nga kofinga na nga Kofi na bandi côté la ka fali boy entre ta fali ko tamso ayebine ngate akalikila ngate atamso atala ta vidéo na ngate biloko mso eza biso ba journaliste biso kaka bato ba chronique fwati biso bato pe bino bato bolandaka bozo ya ko kabola ka bango bozo mema ennemi ya munene na kati ya communauté bande konanga to tika makambo oyo tant que fali pe ko tuna ya ko lobaki ngana na likamna Kofi mais soko na likamna Kofi Kofi azali moto ponyo ko bengete ponyo ko zoli mo téléphone été obenge vie na ngandenge nini na oya na kinto kutana pourquoi ko sala ngote ce qui fait tamsu azwa courage a bengiye malgré akanisa ki faire boye biango parce que ba signer na faire contrat faire asisi contraté de moi de quoi asilika ki makasi mais faire amikitisi amitié ki mukongo na nzoto akitisi abengie vie yakato beta yakato sala featuring mukolo fallait pas ko benga e te mu fallait azo beta non pas Kofi faut que tu viens dans atiki batu musu na sali ka featuring na fali
Et bon, il fallait qu'on s'appelle même Nyongwana témoin nanga. Yo pour ça ta featuring na Kofi na mwa nzembo moko boy. Ba Kenyan kutu ba to wapi bazo benga e. Bandi konanga tango ba benga ki sala ki pe bien. Bomoni ayaki pe alati mo elamba na e libumu libanda. Ami comme si moi jeune garçon et ça là qui peut pas malamu a wuti awape pour na zana tanko tiangote ma wuti pe ko lobango ah ngana pa faire non aye mutu alongola nga kutu ngamtu na yana ba zenith banini be mikolo ndenge zo beta mana sali 15 ans 16 ans 20 ans na beta lisukuna te yenda yaki ko longola nga somo wana bande ko na bon fallait ko sala ngote fali. Tant que yo, aux autres personnes à l'alikamna Kofi. Kofi parle à l'équipe, il a zana na likamna yote. Mais bon, ça les logos moto CP là. Tout ça les logos moko fali. Yo muto komi kiti sa fali yo dozan leki, oza mwana, wana za mukolo za papa. Zoye lokola papa, papa kosala mabe moko bome, olimbisiye. Et kosala kitoko makasi, et sengo kozonga ka epana biso. Voilà. Alors, toke na audio oyo sikoyo, il y a question ba poser pour na mwana na Diddy Stone. Est-ce que ndenge tozo monela ndenge makambo ekendeke ndenge moto oyo to benga kango guerre froide oyo ezali entre Fally na Kofi parce que to moyo esababe kango guerre froide bozo na guerre moko boye mais bozo meka ko doser ngole mso ebimi mso eboyi. Est-ce que Fally azana droit ya kozala proche ya Diddy Stone oyo azali mwana ya Kofi Olomide? Bandi kunanga tokozala ba vie contraire makasi penza na likambo yo menga na koloba oyo ngai inspiration nanga bolanda na Kofi alobi nini donc ba poser question wana question moko très capitale vraiment de konanga liker partager ezaka pona Kofi te kozala pe yo ozana ennemi na yo moko boy. Est-ce que kolinga bana na yo bazala camarade ennemi wana? Est-ce que yo za guerre froide na mutu moko boye moba oyebi dia ki mobali na ngazwilinga mbanda moko boye azala na lemba yo kolinga papa memaka bana na yo pa mbanda wana? Est-ce que na famille na bino kaka yo na yana mobali boyo kanaka te donc bokangana ke yaya na ndoki o nokaza okondima bana na yo balo ba mama etali biso te na makamno na ya na yo mais biso tozaka proche ya noko wana noko na biso yo kozwa ngondeni c'est pas eza trahison te yo zwana no likambo wana personnellement avant pe sa réponse na likambo o le Kofi ndenge azot lobela biso. En tout cas like partager. Wana mama le qui la ville internationale la danoise. Ceux qui balali boso landinga yaya, n'hésitez pas s'abonner. Oye une adresse à bien. Balabala ya ba Yesu. Yaka like opena venir ba Yesu. Soko koti a okokuta ngana Jésus Christ. Pona isa balabala ba Yesu. Donc directement abonne-toi. Adresse à bien. Like bandeko na équipe epolate YouTube na bise kufate nazo bisabino bongo soki bozo like te YouTube na bise kokufa ko like ko aimer vidéo nde ezali bilei ya YouTube nde YouTube aliaka atondaka na yango soki te banda ko konda. Voilà donc bo like boyo kasko Kofi que dira. Et comment pas ni le voir Kopalelo mona batu basota la biso. Est-ce que dira chakayo tango mona ka mwana na ya mwasi Diddy Stone aza tout le temps ko kangama tout le temps ba voyage ba déplacement na Fally pourquoi? Est-ce que ça a automatisé la morale na yo que Diddy Stone ou bien basala on peut pas déranger? Non, automatisé non mais ngai Kofi Olomide bandeko babolingo tant ba poser question wana pas Kofi question nyonso ba ko poser na vie soko pesi positivité olobi et traumatisanga te et ça la nonga ilo mote na kipa kutu bangote na kalikilaka bangote mais tango bakisi kaka mais
réponse nyonso opesaki ekwei na mai. Donc etraumatisaka Kofi. Question so lobi na kalikilaka bango te, mais donc okalikilaka bango. Donc boye baka ba nuance wana. Suko tanga mingi okoyeba ba nuance wana. Mais suko tanga te obanoke loba Kofi ko talobi akalikilaka bango te etraumatisaka yete ozokende na yo obando sale lango ba live non. Alobi bien que etraumatisaka yete. Mais l'air a kaka mais cela veut dire que traumatisaka Kofi. Donc Fally Ipupa ne faut pas faire gaffe. Eza mwana na ye. Ezali mwana na ye. Toyoka. Tout le monde. Bon niveau. Bandeko son ezo kimara awa. Nana ko parler lo mo na ba to basota la biso. Est-ce que dérange kayo tango mona ka mwana na ya mwasi. Didi Stone aza tout le temps ko kangama tout le temps ba voyage ba déplacement na Fally Ipupa. Est-ce que ça a traumatisé la morale là que Didi Stone ou bien bah ça là on peut pas déranger. Non, traumatisé non mais Ngai Kofi Olomide so nazana mutu moko ona yinai mutu moko ona linga kaete ona lukaka liwa na ye ona tindaka batu ba luka mabe na ye ba sabotaka musala na ye ba fingaka ye ba koselaka ye ba makambo ba luka ba photo na ye mabe batia so nazana mutu moko bongo ata mona na ye verenga peut-être dans pese ka mote pinake ben na ulingate ba mona bonanga wana conception pourquoi parce que je suis un vrai mec. Je suis un mec digne. Bonne réponse. Je suis pas un petit bonhomme. Là. So nazana mutu ona yebi ke na nyaka ete na zwaka banze mona ye na tinda ba transformer lenga soki nazana mutu moko bongo. So na moni mwana na ye so pesinga bonjour maintenant on fait ce bonjour te yem tu fais ça wananga. Bon peut-être mutu mususu ausala net ngati kuna ba raison mo yemo yebi. Voilà. Peut-être Monique, moi on va prendre plus de moi et toi les gros serviriers. Peut-être, je dis bah peut-être, mais je te réponds. Un, ça me fait ni chaud ni froid. Deuxièmement, nga so nazalaki na mutu na limarate. Na ibite pona nina bono solo saka mona na ye. Na suka boyoki. Na monte pona nina bando solo saka mona na ye. Muto ngana lingaka te. Donc, et traumatisaka Kofi. Et sa fille Didi Stone a yebi yango. Mais azap na Didi Stone, omoni otoya na wosko pona lobi na yaka lobi la Didi Stone. Na ko lobe la Didi Stone lobi kana likam na partio. Bandeko, na bando shite. Lobi tokoye la Didi Stone. Toko solo la na Didi Stone. Toko vandisa ye devant la barre. Bano basala kama kamba bongo. Ndeko nanga. Mama zaka moko. Papa za moko. Mais ba vedette baze belé. Ba Fally ba kozale belé. Ba Kofi ba kozale belé. Pona biso na Nathalie Kofi, Nathalie papa wemba, ana otala tel, ana osala boy. Mais papa ya Didi Stone naza kaka moko. Et donc bandeko nanga, Fally tango makambo na ye erenyaki a. Fally yoka biso. Tango yo eyaki yo mbutu awa pona yo na bana. Fally Ipupa. Toyoka rape obalobaka. Kofi aza derrière ango. Kofi ndazo tinda. Boye na boye. Toyoka ka. Fally. Yo kenda olongola. Ondimi nzoto no ba yo ezalaka pasi. Fally tu as souffert. Au. Pona ba glongola kombo ya mwana na yo. Parce que opesa ki raison en ezali que mwana na yo aso collaborer na batu oyo balingi yo te. Bande kunanga. Na yebite est-ce que naza nango? Nazwa ki yango po anga na so nazwe bon. Fally tu avais répondu comme ça. Olobi non. Ngana kondi malikambo wana te.
Ah, bande kunanga, il faut ezala oyo. Ah, nzambe, tamsu oyo. So eza oyo kitoko makasi. Koboya kofungwama. Ezo boya nango kofungwama, mais ezaki nde yango. Tozongisa yango isusu. Ezo boya kofungwama. Bon, toloba kaka. Ezala qu'il fallait, tu avais bien dit. Nga na koko accepter moi na bongo te. Oyo azoni nga bebisa mu obakisa isusu. Oyo azoni nga bebisa musala ya tata na ye. Azoke no solo na bato bazo coopérer. Azali moi na moko te. Asfali ti ave obeta ki sete makasi. Mukoleza na ya ozong selo vidéo wana. Bon, à combien de raisons yo lingika o s'afficher na moi na Kofi. Na biti nini fali. Na boite mongo batu batonda angote. Soko kesika moko eveneme ezali. Mwana na pe akozala. Yo po kozala. Bien di papa na ye pa lobi. Boko zala binemite. Di listo na ye lobi ya fali apesi mbote. Sima nangoni. Yo kei kote na yo. Osali mukili no yepe bakena mama na ye po batamona mama na ye. Po ni fo bozalaka wana bo wumela bo sala ba snap ba nini bo ba tchana réseaux sociaux. Pourquoi tu fais ça fali? Eza kitoko te. Po na nga na omona ngo Kofi a raison. Ya kozala traumatisé, ya kozala inquiet, ya kozala mabe. Tangu Kofi a koloba mabe po na Didiston et kozwa yo te me kozwa mwana na ye. Tu dois aussi raisonner que c'est son père. Mutu asali na sama bele nzambe na eza Kofi soka lobi mabe pona mwana wana tozo mona ngo lelo te toyebi lobi ya mwana na te ebele ya batu bazalaka kotambola bazalaka ba manike lelo bakoma pe bato maboma. Donc yo soko za mukolo oyo lingi bana no basalote tu es effacé obwaka bana wana okipaka bango te parce que bakotaki kota binemi na yo. Kofi pe yebango fali azo considérer yo ennemi. Koze isu peme na mwana na ye te tika mwana na ye. Eko longola yo nini eko bakisa yo nini kiteti yango ya nini ya kitoko te tika mwana na ye. Parce que mwana anazo sala mwana bit a souffrir papa na ye. Su yozo yebango te. Azo sala mwana bit te kalinga o. Azo sala mwana bit te parce kalinga banzembo na yo. L'air basala basala jazobina na mama na ye souvent tchaka banzembo tata na ye. Yo moko tala combien de nzembo ya yo ya posta par rapport na ndenge ya tata na ye ndenge ba asala ka hernios. Ngai vraiment na point na za d'accord pour na Kofi. Okozala na mwana wana pourquoi? Pona nga pe na osala ngote. Nga ntuka to komika ka to yo to zo yo kana yo te même na bana no distance. Parce que na lingi na nga ba problème ite. Na sens que na lingite bana wana bazwa malédiction pa mama abango. Loba ke mama na bango yemoko aya ko loba ne Kofi soka loba ke abi nga na problème te akobine ko s'afficher na ye ce n'est pas un problème ay ko nani fali pas za vendetta mboka wane ko makamsu. Mais papa na ye aboyi yebango à partir aujourd'hui que papa na ye aboyi na ye fali tika mwana batu. Tika ye, arie apesi mbote, o déplacé na yo, eko saloni. Atako tu yo fani no côté kuna, bango ba vaina bango côté boy. Problème ozala te, soka koti concert, akokota concert le kwa mutu nyonso. Ezati okocha soki na VIP, soki na wapi, fazala ka pembe na yo non. Eza bien te. Yango yo nana pe, bino pe basi ya mabala. Na ye bato so batia bino pona be ticket ya basi conseiller mobali no fali. Atika mwana bato azana bana ne moko ya basi ya kitoko oyo pa kokai ko promouvoir bango pe ne balinga basala ba publicité ba wax wana est-ce que ko sa ba publicité bilamba wana ba wax wana pona ni azo mema bana na ye moko te hein na bana na ye a promouvoir bana na ye Kofi a trop fait a beaucoup fait pendant le lot Didiston azala Didiston d'abord alala kate butu wana abeti non magoda pona mwana wana kota amelisa ba biberon aboko lié alakisi na monde entier abloba apesi alakisi bolingo biso sobe kaka didi to bande kutro kakanda bana msupe bazali lelo babeba na tata dai yonde fo bando ko afishaka na kati wana te fali bima oyo lingi basala yo te ko sala ngo muninga te
kosala ngo moninga te pona kaka moto nyonso aboyaka prison sinon te kofi akosala pe gafu mobo amemi mwana na yo na tatami tina mbeto asente ye pe abotisi ye ale mokili pe ningani soka lobi rendre le mal na mal ozo comprendre mwana no azali su mwana moke te ko faire tout des moyens pe amemi mwana na tatami abimi na ye pe bozemi pe pa osani et osala sonya nani ya yokati en tout cas ce que je vais dire à Fali tika mwana wana koboya te so bokesa ba défilé bilamba c'est du travail il faut partir plus yo so bokuta na na ebokei bosuki na na salutation ou bien pe ba un mot pe bolobi na en tout cas vraiment ce qui peut bozo mona ke kola kina yeso ki pe ndenge nini biso pe ba to kola na ba pe to kabwana le kola yo kola kina yo ko fozala kana ye okoye se pe clairement le bin non pona papa na yo pona respect à papa na yo en tout cas garde ton coin mais on est toujours on n'a pas de problème pour to botika kofi calme kofi le soko a kofi Fali akufa na kanda na yo na pona mwana na ye akufa akotika pe mwana na kanda o ezaki eko baby saka un jour vie na ye parce que c'est son père c'est même biblique en tout cas tika mwana bato tika ye tika ko s'afficher na ye papa na ye alingi yango ata mokieti aboyi na ye na ebite okangama nango pourquoi loba bozana ba même science na bino to yebi ki bozana ba pharmacien bozana ba science na bino minene soki bozana ye kuna na kati bosuka na kaka kuna na kati ba loge na bino na kati libanda bo papa na ya lingi te il faut laisser to yebi ke boza musika to yebi ke boza na dimension na biso te boza na kati ba maison to yebi yango to za bazoba te boza ba maison minene monana aso se retrouver na yo na kati mais bo sala makam na bino kuna na kati ba maison na libanda papa na ya lingi te il faut laisser vraiment bande ko na suki wana pona lelo bo bakisa ba commentaire na bino bo like wana ezaka kanga na lobby na tie pointe yo yaka ko bakisa ya yo soko ko finga pe ko finga mais ngapo na nga atanke mama atake ngape na zaina mama na ngai en tout cas l'ennemi de ma mère ce n'est pas mon ennemi mais ce n'est pas mon ami c'est un proche pe ngate parce que na boy pa maman nga un ennemi ngape na kang ennemi ngape na kotali feloté mais no za camarade na été no za la proche na été so to kutani atanke respect na kopesa mbote mais na lekani so maman ngo pa kondima so pa boy na e a boy ne balasima na opesa soute mais ce n'est pas na comme approche na comme ko kangse ba photo na comme ko poster na comme ko na ndaku mama na mona mama soki nani non si tu n'aimes pas mes parents ndeni oki olinga ngai na ndeni en tout cas Fali na point wana non il faut tika makambo wana eza bien te yo pozo sala ngona nko pona ka onyoko la Fali ekofi mais en tout cas biso bato tolinga ka o tolingi yango te tolingi yo poza na kimia opesa pe Didi Stone kimia en tout cas to ozongela likambo yo to ya kote asko Didi Stone to zaka ka mikolo na dossier wana et puis te ape ba mama ebele na suki wana pona lelo bande konanga bino mo boyebi musala na ngai en tout cas bino mo boyebi yango trop bien ngana na balisa ka bato lobi na zai na Facebook na pesi ba na ngai na nini na Suisse na Genève bambote belé oto ke ba 6 ans banda ba balana bazaka na kacha couple na bango na mone ba na Facebook na laksi kutu mwana nga mwasi na bitala couple na balisa tukesa inge singu makasi alors suki ozoluka mwasi ozoluka mobali yaya n'hésitez pas benga mama la danoise dans un site de rencontre bien organisé bande konanga discrétion makasi au monde apena ki makamno ezo ko bombama donc yo yaka benganga na 0044 74 38 03 16 23 je crois dans le bien au bien to bandeli 0044 74 38 03 16 23 aux yeux maman la danoise
to sololi. En tout cas, des gros bisous à tout le monde. Likez, mission, partagez et causez-la bien. Sans oublier, hein, mon frère Mike Moulongo na Katia Mons. En tout cas, Bambote Ebele, Schengen, toujours. Ah, moi, Mobali Moko, très gentil. Zambé à Monayo. Boti Kalamalamu. Bye bye à tout le monde. Bye, bisous.